Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. La méditation na biso na lelo tokobondela. Merci Seigneur Jésus, to pambolo to kumisio to neto le kombo na yo, to pambolo ki bosanto na yo. To tiki partage à na maboko na Seigneur, sois derrière ta parole pour l'accomplir. To bébi Seigneur sa boketini Saint-Esprit soit contrôle. Na kombo na Yesu Masia Père, nous te glorifions. Amen. Awa Bible za ko bana biso ndeko nanga banga esambi seli. Sans plus tarder, na partage na biso ya lelo tokokota na tokosuka kaka tokobandela place tosukaki na Apocalypse chapitre 20 tokobana na verset 1 na suka na loba tango nyonso bato ba raté ou ba rataki au moins ba cassette précédente ba kota na chaîne nanga o ezali Easy Label Espace Baraka ou soit na Facebook nanga o ezali Ipe Mabaraka, bakomona ba cassette précédente, tokokoma biso nyonso na pied d'égalité. Alléluia. Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Pour commencer notre partage, on doit toujours commencer là où on s'est arrêté la semaine passée. C'était à l'Apocalypse 20, verset 1. Et j'ai dit souvent, il y a des gens qui ont raté, de frères, de sœurs, qui ont raté la cassette précédente. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont entrer sur ma chaîne Easy Label Baraka, Easy Label Espace Baraka, ou soit sur mon Facebook Ipema Baraka. Alléluia. Comme ça, on sera dans un même pied d'égalité. Alléluia. Nous lisons, sans plus tarder, nous lisons Apocalypse verset 20, chapitre 1. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Bongo na monaki mwanze moko abanaki kokita na likolo azalaki na fungola ya lifelo na chaîne moko ya monene na loboko na ye. Verset 2. Il saisit les dragons, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Il y a pour 1000 ans et il jeta dans l'abîme fermant les scellés d'entrer au-dessus de lui afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Awa totangi na 2 na 3 mbala moko balobi awa Bible zo babso amoni dragon moko akiti. Dragon wana amoni ange wana oya kitaki a saisir dragon akangi dragon ye wana serpent ancien nyoka na kala oyo babi bakokanga ye pendant 1000 ans na kasho wa yende batobenga ki Babylone la grande na ba cassette oyo buta ikoleka tobengi ye Babylone la grande azali molimo ya séduction oyo ya ko séduire bato bakomi ko swana bato bakomi ko bunda bato bakomi ko kabwana ki sogi ko tonga ko finga wana nyonso eza misala ya Babylone la grande ye muta sala kayango à cause de la jalousie okomona bato bazo bomana moninga za kitoko moninga mususu azoko yina ye kaka po aza kitoko akoluka ko tango akozala séduit jalousie wana akozala séduit akolinga ki envie ye pa koma lokola moninga aza kitoko aza na mbongo ye pa koluka koma lokola moninga to moninga aza mayele makasi ale na kindoki wana jalousie wana Babylone la grande akokota kati na ye ale okomona cheli moninga poison abomi moninga Babiloko nyonso ya lolenge wana. Bien-aimé dans le Seigneur, ici on va voir dans le verset 2 Apocalypse chapitre 20 verset 2 à 3, la Bible nous a parlé de la Babylone la grande. La Babylone la grande, c'est qui? C'est le serpent. C'est le serpent qui est venu séduire, le serpent ancien. La Bible nous dit que l'ange était venu pour saisir les serpents anciens pendant 1000 ans. Parce que c'est lui qui mettait la séduction dans ces mondes. Tu vas voir, les gens se battent entre eux. Les gens, c'est jaloux. Il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de vols. Il y a beaucoup de viols. Beaucoup d'impudicité, l'envoûtement, l'ivrognerie. Tout ça, c'est l'œuvre de Babylone la grande. Alors, le serpent, là, les dragons, qu'on appelle le serpent ancien, sera enfermé dans les prisons pendant 1000 ans. On dit qu'après 1000 ans, on va encore les relâcher. Alléluia. Dans le verset 4, la Bible nous dit « Et j'ai vu de trône à ceux qui s'y assisent, fit donner le pouvoir de juger, et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu,
et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils reviennent à la vie et ils règnent avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. Mes frères et sœurs, awa to moni na verset 4, balobi disciple ya Jésus-Christ Jean amoni lisusu batrone, amoni lisusu batrone bakiti na bokonzi evandi, et puis banani bafandaki na kiti na bokonzi wana, balobi batu oyo bakufaki na lisumu te, alléluia, oyo na bande kobeta c'était séjour de la mort, ba misusu bakozala ressuscité, mais ba oyo bakufaki kaka na Yesu nde bakozala ressuscité, ba oyo bakufaki na Yesu te bango bakozala ressuscité pona kosambisama, mais babi tango bakangi na Satan 1000 ans amoni batrone ya banani ya bato tolobaka ke ton âme repose en paix, parce que ba âme musu reposaka nango en paix te, eza kuna elali te, eza kosala na epai ya Satana. Pour ce qu'on confie na Yesu Masia te, oko comme esclave ya Satana, oko no sa ba travaux durs, ba travaux forcés, oko mi esclave na ye ato salela ke na mokilo, aza ingrat, o salela ke na mokilo, o pesa ke ba makila, metango yo oko kufa, oke ko salela ye comme esclave, ata na mokilo atchaki au président de la République, ata na mokilo atchaki yo soki nani. Mais kuna okomi muumbu na ye, oke ko salela ye ba travaux durs. Balobi awa bamoni batrone ya banani, babi batrone oyo ya batu oyo bakufaki na Yesu Masia, oyo baboyaki bandimaki kimobola, bandimaki banyoka, bandimaki kimobola, bandimaki souffrance, bandimaki babenga ye aza fille moko reculé, aza na page te, aza démodé, bandimaki bafukamelaki beti te, bandimaki nzala na se na modi oyo, bandimaki mokio baza nango ba vivre nango, bato wana bandimaki kogumba mela beti te, bandimaki kogumba mela Yawe na bibele oyo akela lola na mokili mokie na ndambo aza kozwa aza kobondela, bato wana bandimaki kosimba liloba na Nzambe, bato wana bandimaki komarche koforce komarche ndenge Nzambe alobeli bango, bato wana bakimaki lisengo na mokili oyo, bato wana bakimaki prostitution, bato wana bakimaki ivrognerie, bato wana bakimaki ekobo, bato wana bakimaki makambo ya lulenge na lulenge, koteka nzoto na bango mpona mbongo, bato wana bakimaki makambo ya lulenge na lulenge. Nzambe alobi batrone ya gloire epesameli bango, bango babi bato wana oyo batrone epesameli, bato wana babomaki bango mpona Yesu Masia, bakataki bango bakingo lokola Jean, bato bafingaki bango bacholamaki mpona Yesu Masia, bafami baabandona bango, mobali aboya ye, mwasi aboya ye, yoka kosambela ngana okoka na nga te, bato wana oyo bazalaki rejeté délaissé, baboyaki bango po bandimi Yesu Masia, bato wana bazwaki marque de la bête te, baadora bête mokolo moko te, bato wana basukolaki mabilamba na bango, basukolaki maboko na bango, eya na butu eya na moi batalelaki Nzambe na bomoi, babi bato wana batrone epesameli bango, kiti na bokonzi epesameli bango po bajuge bato batambolaki mabe na se na moi yo ndeko na nga. Tango bayebisa ko ne juge point, oui eza na Bible, mais yeba que les justes jugeront le monde, alléluia, oko juge bato na mabe ndeko na nga, tambola batela boyenge bene, batela boyenge bene, ata okwei muketelema kotikala te, o ndenge tomona ba pasteur mususu nga na kweki na beta libaku bando beta onka chaque jour, non, ata yo mama oyo monike nazala na mobali moto balana te, papa yo monike nazala mwasi moto balana te, Nzambe alobi na Corinthiens 1 chapitre 7 so olandi na se, alobi boya ndenge bozali me botika ndenge bozali te, papa luka mbongo, mama luka mbongo, et papa luka mbongo okene ko mona famille ya mama,
Maman yebisa papa soko ko mona famille na ngate to kabwana to koma légal na miso nzambe to pandi bino teme 1 Corinthiens 7 ezako ba soko botanga ngo bien bi bino bato oyo bobalanaki oyo bovandaki légalement o vandaki na païen o vandaki boya soki boko se séparer boko ko séparer mais soki bolingi bozala kaka ini boko ya autre fois bana na bino ba pambola makite na union à mariage te tango boko ya tango boko balana to boko koma légal na miso nzambe nzambe akopambola bino akokitsa mawa na yi. Alléluia. Yo pe moto okutamaki oyibaka ofingaka osalaka prostitution oyo kokuta liloba oyo ekutami na yo nzambe na biso azali riche en bonté et non à la colère azali miséricordieux bible eza ko bapimelaka mwana moto mawa na ye te telema yaka vers nzambe popola bilamba na yo loba nga nazali race élue nga naza mwana nzambe nakutami place opo na nini il faut na telema na popola bilamba na ngai. Bien-aimé dans le Seigneur, ne laisse pas toujours t'étaler comme ça parce que tu es tombé. Tu es tombé bien sûr, mais relève-toi. Prends tes habits, lave tes habits, purifie-toi. Maintenant, on voit partout, il y a maintenant le chrétien qui dit souvent, j'ai tombé et c'est une pierre d'achoppement. Non. Si par exemple tu as commis l'erreur quelque part, ce n'est pas de le répéter chaque fois. Bien sûr, la femme que tu restes avec elle, tu l'as pas encore dotée. Mais comme tu as attendu la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, prépare-toi pour aller doter ta femme, pour être en règle devant Dieu. Alléluia. Toi aussi, la soeur, il faut toujours dire, j'ai écouté la parole de Dieu. Maintenant, la manière qu'on a conçu nos enfants, la manière qu'on a resté comme ça, ce n'est pas bien. Mais Dieu dit, venez tel que vous êtes. Alors, on doit chercher l'argent pour aller voir ma famille. Tu dois dire à ton mari, tu dois voir ma famille. Tu dois voir ma famille pour verser la dot. Comme ça, je serai ta femme légalement aux yeux de Dieu, aux yeux de tout le monde. Parce que la Bible déclare que le mariage soit honoré de tous. Toi qui voles, toi qui triches, toi qui fais l'impudicité, toi qui calomnies en secret, toi qui fais des choses qui n'est pas confortable à la parole de Dieu. C'est le moment, quand tu écoutes la parole de Dieu, ne rends pas ton cœur dur, mais ouvre ton cœur et mets-toi debout. La Bible déclare le juste tombe 7 fois, je le relève 7 fois. Notre Dieu est miséricordieux, mais ce n'est pas dit que tu dois commencer à tomber chaque jour pour qu'on te relève. Non, il y a des péchés que tu fais par ta conscience. Et le péché là, c'est très dangereux. Dieu connaît nos faiblesses, mais il nous a dit que nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces. Mais bien aimés dans le Seigneur, ayons le courage en Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, alléluia. Dans verset 5, balobi. Dans verset 5, balobi. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans fils accompli, et c'est la première résurrection. Heureux le saint, ceux qui ont part à la première résurrection, à la seconde mort n'a point de pouvoir pour eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Mais bien aimé là le Seigneur, résurrection et zali lisusu. Et ça la première résurrection. Donc ceux qui ont la première résurrection, ceux qui ont la deuxième, de éviter ceux qui ont la troisième. Alléluia. Balobi kaka ba mort en Jésus-Christ nde ba kozala ressuscité ya liboso. Ba wana mususu ba koyate. Donc ndeko nanga yeba ke ko umele bene na séjour de mort. 1000 ans et pas ya exemple ça combien de jours. Donc yo lingo o sala kama bena mokilo pour que ne ko umela na esclavagisme. Alléluia. Balobi ba oyo kaka ba kufi na Yesu nde ba kosekwa. Nde ba kosekwa na première résurrection. Ba koya ko kanga Satan pendant 1000 ans pour que bango ba vivre. Nde ko nanga ko banga na ote ngongo zo tambwa na sena moyo. Ko banga na ote ko finga ko yina. Okoya lisusu ko vivre pendant 1000 ans. Alléluia. Okoya ko vivre na Jésus-Christ. Pe koza la sécurité koza la oko melande ngo lingi. Oko bala libala na omuta kwa mfute ozate. Musala na yo ba ko chelo poisonté. Donc oko vanda pendant 1000 ans kanga mutema. Bate la boyenge bene. Bate la boyenge bene. Ko lingate muto azwa o eza couronne na yo.
okova na mboka moko na ba David na ba apôtre Paul bango nyonso bakozala wana ba Jacob bakozala Miriam akobeta lindanda mutu akopekisa oyo lisusu azate o bando koloboka te na luka belle voiture o bando luka te na luka boy ndeko na nga passe kozala susu te baokanga satana pendant 1000 ans kaka po yo vivre na mokili oyo kaka po yo vivre récompense na sûreté bandeko na nga yango te o nzamba lobaka na ko bénir bino 1000 na ko bénir bino au centuple na terre yango wana te bandeko na ngai to réfléchir balobi première résurrection kaka bayenge bene muto bakoya na cette balobi quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de le rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Alléluia. Ndekonangai, je t'en supplie, n'attends pas la deuxième résurrection. Quand tu meurs en Jésus-Christ, ou soit quand tu pars en enlèvement, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu vas régner pendant 1000 ans. Satan ne sera pas là. Tu dois régner. Tout sera facile pour toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que mon ami Amen.